Mbote bandeko na ngai ya Facebook, nasepeli kozala na tonga lelo pana bino. J'espère que vous allez na week-end ya malamu, semaine siko eza ko banda, eloko ezo banda, semaine ya sika lundi, mardi tozo kende. J'espère que vous allez makambo bien bobongisi et que nzambe akosunga bino tout au long ya semaine oyo. Alors yango wana to partager lelo na likambo tali Galate 6:7 ezo lebela biso ete bakosaka nzambe te. Po biso nyonso tokoyeba kaka na komuka oyo toloni. Ya solo bandeko lokola semaine ebandi lokola poso ebandi ezali malamu mingi to banda yango na makambo ya kitoko tolona makambo ya kitoko soki ozoluka mosala kende te baapplication ozala na kondimaka nzambe akopesa yo mosala soki oza koluka mpe to ozali moto ya ozosala bafere sala bafere na yo na kondima nyonso na makasi kozala na bolembu te kozala na négligence te ndima ete nzambe akopesa yo oyo oza kolona soki mpenza na makambo tozosala to mpe ezali na bahabitude na biso to poza na situation bia baproblème ezotungisa motema na yo na ntina etali ndeko songolo pakala esengeli ofungola motema na yo mpe oyeba na kosolola na ndeko wana obongisa yango mpo ete oyo kobuka nsima ezala kimia ezala bitumba te ezala mpe koswana te ezala kaka kimia. Alors na tombeli bino vraiment poso elamu bozala na esengo mpe boyeba ete nyonso tozosala awa na mokili to mpe tozosala mikolo nyonso ezali na lifuti na yango ata ezali kobuka ya lelo te mokobuka yango kaka un jour. Alors tika ete vraiment kimia mpe bwanya na nzambe ezala na bino nyonso na ntongo lelo tomonani boye lobi nzambe apambola bino.